Programme Oyo est un programme qui a une idée qui de l'histoire humaine ou colo idéologie. Nous avons idéologie, nous expliquons que on va l'équipe dans la balle, mais on a l'équipe en idéologie. Pesi bambote belé na boss na biso Chando production na occasion ya pesi biso na opportunité ya pesi biso te to zula bino émission moko ya lingala mpona ko expliquer na bandeko balandi nyonso to baimboka nyonso o bazwami awa na kati ya mboka ya Angola bongo te dodi bandeko na biso bazaka na mwa difficulté on peut la lingala ingénieur bo beza mwa kilo bazala mwa difficulté mwa kokoso ingénieur bo balatiso mwa kokoso bazana kokoso mo ya koloba mlingwa otoloba monoko toloba português te. Dodi, tens mais alguma coisa para dizer? Manda aí os seus agradecimentos para todos aqueles que te ouvem, né? Oui, alors le besoin a raté pour nous toujours pour nous l'équipe bayoka. Donc agradecement de zala pa kolo yesu wa pesi biso pema to remercier mingi pour yende mutalinga ki to koma niveau oyo pe na boss na ngai Chandi fille du pauvre Machando papa ya munene ndi na benga ko ya bala on comprend donc ngana yi donc na ingénieur to DJ na biso to ingénieur technique na biso ya son Julio to pesi to ouais sans oublier AF DJ Kanda DJ Universal ba DJ wa beta kana kati ya radio Chiche la bosanité ingénieur bon négligé ingénieur brave azana biso directeur manager balingala to tout appelle bon tout moi ici asana posa koluba mais moya koluba ezala raté donc boss na biso Chando production a pesi bat nyonso ya lingala opportunité chaîne yango radio Chiche 90.3 FM to zappe na zappe ba bi na fréquence zappe soko koto fini na radio au mona biso eza na 516 soki akina ndenge bamikili nde mondele apesa valeur oyo aye na mbongo oyo aye na ide basangisi bakomi baassocie mais oyo ezali pale na ngai radio Chiche eza ndako na ngai eza lelo te lobi pete naza na ye déjà plus de 15 ans. lingala ezaka pona bandeko ya République démocratique du Congo te bongo te dodi etali bongo ndeko sanda donc lingala ezaka pona bandeko na biso ya République démocratique du Congo te toza pe na bandeko na biso na ko expliquer muke to benga bon pe ba régressant te ba régressant na so to expliquer bon na lingala ezali population na biso to famille na biso ya Angola oyo bakimaka guerre dodi ça donc ba régressant ezali batu oyo babotama awa bakendaka Congo bakimaka guerre bakoli kuna batangi kuna yango bazongaki awa na Angola yango to bengi bango na kombo ya ba régressant balobaka pe lingala bakenda koyekola lingala kuna na Congo bongo batangi pe kuna na Congo bayekola lingala et puis diaspora ou communauté congolaise pe mususu bavanda na biso longo na Angola te émission eza pena mingi pona bango donc horaire na biso ezali tout ça chaque samedi à partir à 18h ti 20h ozana makambo kobeta o ba fan ba musicien o ba pasteur ba porte-parole ba joueur donc bango balanga nzembo ya nzambe o ya mokili donc tout ça wana pona bino donc boya comprendre tout ba ingénieur ba technique son ya mwana bo continuer na ndenge wana na pesi mbote na technique son na biso Jules na peso bambote ebele lisusu na manager to directeur na biso ya programme bravo Trido donc to peso pe bambote bisika bozwami bongo oyo eza émission ebandi sika tolingi toloba bola bandeko balandi nyonso baza kolanda biso ete soki bolingi bozwa biso to bobenga biso bocontacte biso boza na posa ya kobeta lisolo boza na posa ya kotindela biso message boza na posa ya kobenga biso bongo tokozalaka mpe na telefone ekozala polele mpona bino bobenga biso mpona bino bokomela biso napesi bongo numero na biso ezali 929 046 160 wana eza numéro na biso bino bokobengela biso po bozulaka biso na ndenge ya antenne na biso ya radio Chiche sa publicité toza na sponsor te jusque là donc oyo amoni ya kosepela azala partenaire
toi la sponsor émission oyo solo la bien donc porte eza wana polele donc nyonso oyo publicité oyo nyonso donc toza wana boya moto oza posa lisolo mo bakoloba yaka ye na ye na sanga awa na présente ba boss basepeli na ye amondelaki classe très intelligent rapide yango omoni ke émission ya solo ya bien esalami abengaki ndeko na nga po abona yebisi ye mpo motu asukolaka lomi ye moko te mosapi moko tokobana na ngonga ya 18h tina 20h donc tozali wana mpona bino bobenga bokoma botinda bamessage wana tokoti na classement na biso ya top 5 na bandeko nyonso baza kolanda biso numero topesi bino eza mpo bobenga na bamiziki oyo tokoti kobeta sikoyo bopona bosala maponami epongo na samedi ekoya wana te na samedi ekoya wana nde tokopesa bino résultat ya bapoint oyo bino bovote na loyebi oyo bino bokomeli biso nazobandela kaka batitre ya banzembo oyo totie mpona bato mosusu bakoyala mosusu na nsima batitre ya banzembo tozali na Fally Ipupa titre ya nzembo na ye ezali le temps toza na Ferregola eza amour illusoire tozali na Koffi Olomide na featuring na Mama Si oyo azali mwasi na ye na titre nango ezali kukulu comme ça bobeta bokomona yango toyena hérité Watanabe oyo azali Gogan eza na Mon Alliance donc titre ya nzembo eza Mon Alliance toye mpe na Inosbi titre ya nzembo eza Shilling une fille de bonne vie qu'on voit on sait pas. Olá, estamos aqui de volta, o vosso boy Cláudio Sanda, Angola Última Hora, para vocês que não nos seguem, começam aí a seguir o YouTube, Facebook, TikTok, estamos ligados. Hoje estamos aqui, mais nada mais do que menos aqui na Xando Produções, que é a estação de rádio nacional, conhecida para todo mundo aqui que vive em Angola e não só, né, todo o pessoal fora. Hoje estamos aqui para acompanhar a emissão do programa radiofônico cá na Xando Produções, um programa que é feito em Lingala. Para aqueles que falam Lingala, né, sabemos que nós temos aqui muitos compatriotas nossos que foram para o Congo Democrático e assim chegaram e voltaram. Então, também aqueles que estão no Congo Democrático e que têm a intenção de vir aqui, que às vezes não conseguem entender qual é a razão e o verdadeiro problema. Então, já que estamos aqui, é melhor vocês acompanharem, entrem comigo, sigam-me, que vamos chegar à nossa entrevista. Tá ligado? E bom, aqui já estamos de volta, estamos aqui dentro, né, da Rádio X 90.3 FM, aqui com os nossos interlocutores, né, os nossos locutores também da rádio, que aqui acabaram de estrear o seu programa, né, que é o programa em Lingala, Solo La Bien. Então vocês vão acompanhar um bocadinho essa entrevista aqui com os nossos locutores. Muito boa noite. Boa noite. Como é que estás? Tudo bem. Bom, vimos que hoje é a apresentação desse programa maravilhoso que todo mundo está aí a ouvir. Hoje, principalmente o primeiro dia. O que é que tem a dizer acerca desse programa? Bom, é melhor falar na Lingala, porque isso aqui é programa de Lingala. À vontade. Yeah. Programa oyo, eza programa ya Lingala, ide kaka ndenge oyebi de l'histoire evento kolo idéologie. Mutaba idéologie n'explique bino ke bango baleki nga na balarme nga naleki bango mpa na idéologie l'homme a 6600 idéologie donc ndenge ezalaka soki ezalaki na ndenge bamikili nde mondele apesa valeur oyo aye na mbongo oyo aye na ide basangisi bakomi baassocie mais oyo ezali pale na ngai radio chiche eza ndako na ngai eza lelo te lobi mpe te naza na ye déjà plus de 15 ans nazalaka na ye nazalaka na ye nasolisaki kaka baide nasolisaka ye mais ntango ye okomaki ngonga oyo ntango nzambe asalaka na ndenge na ye aye obenga nga ayebisi nga doli bato mpe babengi ngai mpona émission ya Lingala naza sur ke naapesa o programme ya Lingala oyo bando osala Lingala tellement mpe nazalaki na moninga na nga kaka ndenge omona Sandra ayedanga mpe na bamakambo na nga baeventu ingénieur bravo mpe asunga ngai na makambo na nga baeventu atala ye déjà kina sola on a Sandra banana azalaki na voyage na Kini Sandra nazwi scope moko
tozelanga kaka soki nakomi na obetela otosola toyeba ndenge ya planifie yango ntango mpe toye na ye na sanga awa na présente babos basepeli na ye amoni benaki classe très intelligent rapide yango omoni ke émission ya sola bien esalami abengaki ndeko nanga po abona yebisi ye po motu asukolaka lomi ye moko te mosapi moko. Ok. E, Mana Sandra, já que estás aqui, diz-me, qual é o horário específico, qual é o horário exato do vosso programa e quais são os dias que passam o vosso programa? Bien, quand on est de dire le vite, aux émissions Lingala, donc horaire na biso ezali tout ça chaque samedi à partir de 18h 20h. Donc chaque samedi à partir de 18h 20h. Donc on a ça pour ça, il y a sa publicité. Tu as un sponsor jusque là. Donc on a moni ga CP là. Az la partenaire, toi as la sponsor émission où il y a solo là bien. Donc porte ça on a polélé. Donc non stop on va publicité, on nyonso donc to za wana boya, to za pour ça les solo mo ba koloba yaka. Ozana makamba ko beta, o ba fan ba musicien, o ba pasteur, ba porte-parole, ba joueur. Donc bango balanga nzembo ya nzambe oya mukili. Donc to za wana pona bino donc boya. Oloba Lingala teme sikoyo bapesi voz. A voz para aquelas pessoas que não falam português, né? Tem muita gente que veio para Angola, mas ainda não fala bem fluentemente o português, né? Open des opportunités, agora boss na biso chando production. Apesi batu nyonso baloba Lingala. To tu appelle mon tout moi biso asana posa koluba. Mais moi koluba ezalaka te. Donc boss na biso chando production apesi batu nyonso ya Lingala opportunité. Chaîne yango Radio Chiche 90.3 FM. To zappe na zappe, ba bi na fréquence zappe soko koto fini na radio. O mona biso eza na 516. Dona bato bazana zappe. Ok. E nós também, o canal Angola Última Hora, vamos aqui fazer uma coisa muito simples. Vamos deixar os nossos agradecimentos em primeiro lugar para todos aqueles que nos ouviram hoje, né? Visto que é o primeiro dia. Vamos chegar aqui o mano do dia. Ok. Bambote na batu nyonso ya Angola Última Hora, bazola na biso pesi bino bambote l'ingénieur bravo pasa moko na biso na kati ya radio Chiche. Na kati ya programme ya solo la bien. Donc to pesi bambote l'ingénieur bravo na staff technique nyonso ya Angola Última Hora. Ok. E para os ouvintes de hoje? Bato babenga lelo babenga na numéro to pesaki bango numéro yango ezali le liste ko tepele sur numéro yango zela to lia pesa so numéro do bato papa lo banga Lingala numéro na biso eza 929 046 170. Donc na mutu nyonso za na pusa ya kozala awa na kati ya Radio Chiche abenga biso na numéro akoki kobenga akoki na message akoki to kokoma WhatsApp voice kobenga tu. Ok. Então vocês acabaram de ouvir aqui diretamente da Rádio X, né? Vou aqui, Dodi, tens mais alguma coisa para dizer? Manda aí os seus agradecimentos para todos aqueles que te ouvem, né? Oui, on le besoin à rater pour nous toujours pour nous aller qui va yoka. Donc, agradecement tu as pas coloyer sur la précipitation paiement pour remercier knowledge pour yende mutalinga qui to comme à niveau OEP. Na boss na ngai Chandi fille du pauvre machando papa ya munene ndi na benga ko ya bala on comprend donc ngana yi donc téléphone na ingénieur to DJ na biso to ingénieur technique na biso ya son Julio to PC to ouais sans oublier AF DJ Kanda DJ Universal la DJ wa beta kana kati ya Radio Chiche la bossanité ingénieur bon négligé ingénieur bravo Azana biso directeur manager ya solo la bien programme ya Lingala. Então, agora vamos aqui seguir como é que foi feito esse programa, como é que esse programa estreou hoje cá na Rádio X, que é o 90.3 FM. Fiquem ligados. À très bientôt sur Radio X, chaque samedi à partir de 18h à 20h avec d'autres stars d'émission Solo la bien. Solo la bien. Mbote mingi na baye bazali kolanda biso na nzela ya Radio Chiche 90.3 FM. Topesi bino mbote mingi pe to
kumisi nzambe mpona émission na biso ya programme ya Solola Bien na ndenge tobandi yango lelo topesi merci matondo mingi na boss na biso Chando Codisonge na ndenge apesi biso opportunité oyo ya kozala na mission ya lingala na kati ya Angola. Ebongo tokokende kokumisa kolo Yesu mpona opportunité oyo apesi biso tokotia bongo miziki ya nzambe mpo tokumisa kolo oyo azali kobatela biso na bino merci. Ebongo soki olingi kozwa biso lisusu na zap okei bongo na zap na télévision na yo otie na fréquence ya radio okozwa biso bongo na 516 canal 513 ozwi biso wana na radio Chiche. Ebongo pe nazali ngai moko te nazali na moninga na ngai oyo tozali na ye collègue ya musala ndenge tolobi yango na français Sandra Kapala. Bien, Dodi Star, na pesi mbote, na bandeko balandi nyonso ya Radio Chiche, na tombeli bino butu elamo, na bino nyonso, bato baza kolanda biso, na programme ya sika oyo to bandi ya Solola Bien. Et bon, soki bolingo landa biso malamo, lokola ndeko Dodi auti koloba ete, bolanda biso na Radio Chiche. Radio Chiche, ezami na fréquence nango ezali 90.3 FM. Bongo te ndeko Dodi. Bongo. Allez, soki topitoke na ndenge ya zapi te, na ndenge ya zapi lobitoke na fréquence ya radio. Fréquence ya radio ndeko Dodi okozongo service mo muke pour na bato landa biso. Na fréquence ya radio ezali na 90.3 FM. Na ndenge ya zap ozwi biso na 516 canal 516 ozwi biso bongo na nzela ya Radio Chiche. Canal 516 ozwi biso bongo na Radio Chiche, canal 516 on koloba na lingala eza mwa kilo bongo te ingénieur bravo. Na pesi bambote belé na boss na biso Chando production na occasion ya pesi biso na opportunité ya pesi biso te tozila bino émission moko ya lingala mpona ko expliquer na bandeko balandi nyonso to baimboka nyonso o bazwami awa na kati ya mboka ya Angola bongo te Dodi bandeko na biso bazaka na mwa difficulté on peut la lingala ingénieur bravo eza mwa kilo bazala mwa difficulté mwa kokoso ingénieur bravo balatiso mwa kokoso bazana kokoso bongo ya koloba mlingo oyo tolobaka monoko tolobaka portugais te ba comprendre to ba ingénieur bravo technique son ya mwana bo continuer ngo ndenge wana na pesi mbote na technique son na biso Jules na pesi bambote ebele lisusu na manager to directeur na biso ya programme bravo Trido donc to pesi pe bambote bisika bozwami bongo oyo eza émission ebandisika tolingi toloba bola bandeko balandi nyonso baza kolanda biso ete soki bolingi kozwa biso to bobenga biso bocontacte biso boza na posa ya kobeta lisolo boza na posa ya kotindela biso message boza na posa ya kobenga biso bongo tokozalaka mpe na telefone ekozala polele mpona bino bobenga biso mpona bino bokomela biso napesi bongo numero na biso ezali 929 046 160. Wana eza numéro na biso bino boko bengela biso po bozulaka biso na ndenge ya antenne na biso ya Radio Chiche. Kala. Lingala eza ko pona bandeko ya République démocratique du Congo te. Bongo te Dodi. Etali bongo ndeko Sanda. Donc lingala eza ko pona bandeko na biso ya République démocratique du Congo te. To za pe na bandeko na biso na ko expliquer muke to benga pompe ba régressant te. Ba régressant na so to expliquer mona lingala ezali population na biso to famille na biso ya Angola oyo bakimaka guerre Dodi Star. Donc ba régressant ezali batu oyo babotama awa bakendaka Congo bakimaka guerre bakoli kuna batangi kuna yango bazongaki awa na Angola yango to bengi bango na kombo ya ba régressant. Balobaka pe lingala bakenda koyekola lingala kuna na Congo. Bongo batangi pe kuna na Congo. Bayekola lingala et puis diaspora ou communauté congolaise pe mususu bavanda na biso longo na Angola te émission eza pena mingi pona bango to koti sikoyo mwa muke na rubrique na biso to moboko ya likambo moko evandisi biso to bengi yango songi des moments ou songi ya quartier na portugais ko babela ngo nini onde kododi fofoka do momento fofoka da banda bongo te lisusu fofoka da banda na moment auto koti na kati ya rubrique na biso ya songi des moments na kati ya songi des moments wana tokimi mwa lombango na mboka bayi Congo na mboka mokonzi Congo Kinshasa te esika oyo président na biso Félix Tshisekedi to pese pembo de bisika zalite to utimo to kimi siko mwa mbango kuna eza na makambo moko eza koleka to tsa mwa kisongi mukeme na ndenge ya mabeti balobi songi ya mabe panzaka mboka panzaka mabala panzaka ki camarade bongo te to di ezali bongo monima Sanda
ezali penza bongo kasi soki songo tokobeta awa mwa moke eza mpona kopanza te mais eza kaka mpona koinforme to kotalisa bayimboka nyonso ya biso ya ngolo tovandi na kati na mboka oyo to na kati ya Luanda na bato nyonso balobaka mpe lingalo beza kokomprendre mwa moke makambo soza koloba bongo te ndeko todire ndenge ozali koloba ndeko Sanda eza lolenge wana nazali koloba tokimi mwa mbango balobi kuna na engomba mokonzi Kinshasa moto eza kopela todire moto eza kopela tonanga nini te dodi eza kopela kuna balobi musicien ya munene ya Congo ya République démocratique du Congo nayebi lisolo wana ezali koloba matango nyonso na minoka ya bato musicien wana kombo ya Koffi Olomide donc ayebani kaka na Congo te kasi ayebani na monde entier ntango toza kobeta masolo eza na bato beza kolanda biso bisika nyonso bozwami na baradio bisika nyonso bozwami na bandako na bamituka boza kotambola na bawenze boza kosala donc lisolo on a yebi ke biso toni ko comprendre on se kozali lisolo nini bongo te doti ezali lisolo oyo Koffi Olomide na basi na mibale Cindy Leker na mama ya Didi Stone bongo te Sanda eza penza bongo tokobana na ngonga ya 18h ti na 20h donc tozali wana mpona bino bobenga bokoma botinda ba message wana touti na classement na biso ya top 5 na bandeko nyonso baza kolanda biso numéro topesi bino eza mpo bobenga na bamiziki oyo touti kobeta sikoyo bopona bosala maponami epongo na samedi ekoya wana te na samedi ekoya wana nde tokopesa bino résultat ya bapoint oyo bino bovote na loyenge oyo bino bokomeli biso nazobandela kaka batitre ya banzembo oyo totie mpona bato mosusu bakoyala mosusu na nsima batitre ya banzembo tozali na Fally Ipupa titre ya nzembo na ye ezali le temps tozali na Ferregola eza amour illusoire tozali na Koffi Olomide na featuring na Mama Si oyo azali mwasi na ye na titre nango ezali kukulu comme ça bobeta bokomona yango toyena héritier Watanabe oyo azali Gogan eza na Mon Alliance donc titre nzembo eza Mon Alliance toye mpe na Inosbi titre nzembo eza Shilling une fille de bonne vie qu'on voit on sait parce qu'il y a des challenges oyo ezoleka na ndenge ya batiktok banzembo na biso totieli bino yango wana bovote bopona mpona samedi oyo ekoya to mokolo ya poso oyo ekoya topesa ya bino résultat na moto nini oyo bino boponi akoki kopema moto ya liboso bongo te edodista ezali bongo ndeko Sanda mingi mpe ya kobakisa ezali kaka motu oyo azali na poso ya kosala publicité na ye oyo mpe azali na lisolo amoni ya kopartage yango na biso na kati na radio chiche numero na biso yango tokopesa bino 929 046 162 obengi biso wana kozwa biso po topesa yo rendez-vous oyo tokokutana na yo. E assim vocês acabaram de ver este programa maravilhoso que é feito em Lingala, para você que fala Lingala, para você que gosta de ouvir Lingala ou você que quer aprender Lingala, fica conectado a 90.3 FM, Rádio X, aqui no programa Solo Labé. Chaque samedi.